Aux internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Atanga esi la kamba mwepa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi pa bakolo na yango ate bopesa ngata. Reddy Arissé, bonjour. Anzemi, bonjour. Reddy, toi, papa, on ne parle pas. Tu es pratiquement son héritier. Il a toujours déclaré. Il y a musée, il a vive, mais bailo. Alors, comment tu as pris ça? Comment tu as pris ça que ça envoie le papa? C'est vrai que Malala qui n'a eu petit coco ma casse tellement que Malala qui n'a tout mis expliqué en andimaïté, bien na kena mbinza kudepa na indi na kuti batebele petit le l'absence ensemble. Alors balobi programme celui mokonza mboka sidisi molokai basengi ba exiger pe l'état a aussi pour ça na bango. Alors yo attend que Rémi c'est vu à la musique à Isaïa yo ça na kete masolona un message pour nos villageois siko pour demain comment on doit commencer un bakon. Notre concert beta na matanga interplay ba munyo sona que tundi mingi na tubisi bakunzi ndeno kaliza kala za plewa tsinga bontsela sono molokai ba pa ya ba ya mo bele ba yoka koma molokai na sango ndenge za na za malamu minte ba pa ya ba yoka ba futu basela samwa balabala ballon là on peut kumbo kanda comme a venu papa Wemba et ça l'a bien taka ça vous goûter et puis je villageois on a sur bazolanda tout les là beaucoup na ndenge sengeli bato nous soit sala ke bebisa makamba bato lundi bazala tena mardi na mercredi parce que mon besoin de biso butala ndenge bayambaki na Côte d'Ivoire tala ba honneur ni ba pesier na monde entier force notre cas mo ça na yoki na moni ya mabe na regretter mingi na organisation na bakonzi ke ebembe ya musée papa wembe koma na Congo ya retransmité na télévision ya mututa les a biso ba peuple. Donc à un moment donné on va en parler avec la oui, non, c'est juste une remarque que je trouvais que c'était pas bien. Donc, entre autres, j'espère que cette fois-ci, tu as vu vraiment la place, tous à Nathan et les a retransmis. Oui, je pense à vous préciser que tous les sous contre ça la plus bien. Dans mon local, et local dans Senga, il y a déjà quartier ici. Alors, tout Senga, nous sommes c'est la biso matanga boye la biso makamba ki kununa te ki nyuja te botika bato balela bino mo pe boza na biso poso bo ça là on les a le ba bino non c'est vraiment message kana ngana l'écran lo ba ngona boya tolela les kuru oyo azala modèle monument à même musique ya mboko musika na ba Japon na ba monde entier d'ailleurs akutana Mandela batindela ya nani Kadhafi atindela ya ba avion à ozoe à l'ingénieur yebi tata ya poto perdre d'abord un très grand artiste africain et puis perdre papa Nabiso to perdre pays une partie qui a culture Nabiso quand on entend la culture rare musique oui c'est tout un ensemble de choses papa Wemba qui mutu a même maramba sapologie ma attitude moroboye allure moroboye donc tout va vraiment na la branche belée à culture congolaise et puis africaine quoi, voilà. Mais je pense que les kokende a papa Wemba et puis si na biso artiste na ba presse na ba diriger la tu vas comprendre il y a artiste et je pense que Isa et elle les sommes va te faire
faut qu'on aura battu le temps non vivant. Tout le monde était à s'attendre à autant de jour vraiment depuis na mona catastrophe à beauté pour na biso vraiment na habité passion na zanango donc nous na bangi vie et papa on m'attend on a lundi interview ou à salaire que notam soir c'est plané et qui bon après des tas qui déjà comme les cas je pense que question me repose en paix mais il y a l'icône donc l'icône dans biso et na binde na golo batiko banga souvenir na regarder na papa Wemba na azaki baptisé par papa Wemba première concert on a bêta tant on a continué et papa Wemba simbanga lo baga les petits poissons viendra grand toi la passe moi ou le bami exact on est triste un sentiment de tristesse et la vie je crois que c'est pas pour le moment c'est pas pour le moment de faire trop de discours donc tout ça là on m'a passé c'est bon c'est dans 10 jours je ne pourrais jamais faire plus que lui ou compléter ce que lui il a laissé inachevé. Je crois qu'il avait fait Nzembo Salamadi, peut-être les images je pourrais faire les images seulement les images mais je sais que le vieux c'est tellement immense que lui s'autoko carotte. Un dernier mot concernant papa Dans le dernier mot je dois remercier le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, la dimension basali pour rendre hommage à la vie. Donc, mon biso ba ministère kana ba payanera ba ndimaka biso na mboka na biso moko le loba ko na vie peut-être quand il était en vie la dimension mais aujourd'hui ils ont compris. Vraiment la remercier presse, la remercier peuple congolais. Donc tous les lavars ravier. Donc je suis très ému. Dans une angoisse et dans le sentiment d'angoisse, nous avons choqué parce que à Koufi, même jour où nous avons presté dans Saint James Hall, hier à presté dans la Côte d'Ivoire, tu as aussi sa concert. Et Naki Olala, donc on a eu un message n'étant dans la qui vers 13h, qui papa m'a Koufi. Depuis on a eu encore moi blague, moi pour me taconner matégué, papa m'a Koufa. Donc jusque là on a choqué. Donc on a eu beaucoup de sentiments envahir en ce moment. Donc on a sentiment partagé. Il faut tout yama, tout baqué, comme Koussé, dans tout l'inalatant tous abos moi. Tous se respecter tant aux anabomoi, tous se côtoyer tant aux anabomoi, pour bakabouiller vraiment, si aux temps on peut au revoir, tout, aux temps sur sa unité, ils ont sous pas ma casse, ils ont double douleur, parce que nous avons koufi, ce beau zaroyo kanaté, ils ont vraiment passé. Donc je crois que je pense, l'Iwanae, il faut rappeler biso batikali vraiment, tous à la nabomoko ningi malobai moko avant koufa. Parce que nous avons qui chance à côtoyer, nous avons un karma pâté, et tous les coups, ça, comme la biso biso balai. Et après, nous comme ça, on a dit, ma mélodie, vous avez ma paix. Mais nous sommes en musique, mais je me rappelle, mais on va être donc on a dit quelque part, il y a la musique. Voilà, et puis il y a Souka, à l'intérieur il y a Congo Awa, où ils ont rencontré Souka, tu as cru, il est arrivé. Donc voilà. Na musique ya beti, na musique ya sali na mboka oyo. Akene nango te. Atikela biso yango. To matasu makasi po monene ya la biso. To monike to za monene ya kosakana te. Donc to travailler makasi lokola yenga travailler ki pour to solution, to dimension la merci. Alors papa Wemba azokene ko d'Ivoire singa na retour son aye na royal lundi mais na kozala fatigué. Mardi to kuta na poto yebane to sala image. Est-ce que au sol na grand-père ngabi oui grand-père azoya. Mais papa Wemba kei yango ba soutenir biso ne bo soutenir biso botika biso te et biso ba musicien oyo to tika na bo moi je pense
réflexion à ma casse, tout qui est na place sur la gare bomoko. Le sentiment tout le monde le roi est, le roi papa, le roi la professeur, le roi la tout donc ça me un mawa, ils ont un peu deux sentiments, mawa père accueilli, deuxième sentiment il me disait toujours ils ont bagarre, il faut donc du coup dans la télé au moins donc dans la caca et dans la souka, la communauté souka, dans le bagarre même en tas aux athées au Bunda. Et déjà à travers la vie. Salut, c'est JB Piana, Papa Chéri Motopamba, votre humble serviteur. Je viens par ce message vous annoncer que mon concert qui était prévu ce 1er mai à Pointe-Noire sera reporté à une date ultérieure. Comme vous le savez, le monde entier pleure Papa Wemba. La musique est en deuil, nous sommes en deuil. J'ai perdu ma star, j'ai perdu mon idole, Papa Wemba. J'ai un choc. Je suis très émotionné. Partageons cette douleur ensemble. Je vous aime. Maman nationale. Oui, maman. Ça va pas un bisou qui likambo Wemba naibi ke bato basituki bato bakamwe mais biso ba artiste to bangi personnellement ngai na bangi nabi bandeko naibi ke zanzela na biso nyoso mais nzambe na biso asala ke vraiment c'est la biso mikolo na bambula ba sanza ko vivre ko témoigner les choses naye et tout ko bisa wo to zango mission na biso na mukili. Papa Wemba to lembaki ena noté to tondaki ena noté Wemba na biso national accueilli international accueilli et sali biso mawa mingi mboka na biso ezali eza na tristesse kwa kosana te na yango na benga na bi mamaye to la dimanche na biso asuka et karibu variété banda nani on appelait à l'époque place aux vedettes awa sika esala bato nyonso awa sika ekomisa bato ba star ya mboka na biso minene kubanda ba kulutu ba tina bano baza koya toko kovanda bongo te rendre hommage ya suka na ndeko Papa Wemba na biso vraiment en tout cas to lelaye na ndenge na biso bien sûr to leli to abatu mais to sangana ensemble et to lakisana miso abatu ke tozana bomoko tozana bolingo to solo laka to yoka na to lingani misi ya mboka na biso et vraiment en tout cas to ko soutenir et ben voilà na sali appel na bande ko na nyoso ba musu bazana nzela bazako ya papa nyo alongo JB Piana Wera Sone Karmapa wazi Felix waze kwa ba mususu na boseni kombo ba mona ngama barabara kana ba mususu baza ko ya mama mbidi ya bele Suzy Kaseya boya ensemble bande ko leza dimanche na biso ya suka pona dernier hommage ya Papa Wemba to le laye boya tozozela bino disons ngai débité oui kotambo na yeza ko Nabine na kolo batema mamba mweza kozanga nga tuna utu osala nzembo pona papa mena silisi yango te na tiki nazuko ko avancer te maloba ezako ya te makanisi ezo suka nazali vraiment trop choqué quoi pona liwa Papa Wemba et Papa Wemba zalaki nyonso pona biso utu ko perdre na kolo ba un grand général na kati ya midi eza Papa Wemba oyo vraiment to utu ko perdre na yango ba nyonso benga ki bande ko susu batika dio ba yebite ba bosani bakwa ko yele leza mukolo asuka dimanche na biso ya suka ko rendre hommage na karibu variété o sala biso o sala que vraiment biso to vraiment ba star awa parti ya karibu variété ande ko boya to bengi tozozela Papa Evoloko to akozela baninga misusu baya JB Piana Wera Sone baninga mu Felix waze Jean Google bino nyoto zakozela no vie ngaza déjà mamba barabara zali baninga nyos ba baza musika pe baza kuya et Papa Wemba zalaki
pour représenter mingi pona et puis autre chose na regret parce que balinga ki ba honorer biso na festival ya basala na Kikwiti na mama Kizenga de festival de Gungu il fallait apesa biso ba trophée comme quoi que ngai na papa Wemba ndike moderniser musique folklorique et comme malelo musique ensemble de partout dans le monde. Et bien voilà, papa Wemba est parti. Et ça il touché mingi. Il fallait tous années wana pour ensemble pour recevoir le trophée wana. Et mingi a beaucoup de zali, mais on a eu que na aussi zali sauter. Mais nous avons profité de l'occasion pour nous appeler sa merci. Na ivoirien pour na likambo basali, batiki de konabiso na CT, barando vraiment honneur, basali honneur munene. Et bah ivoirien vraiment basali pour na papa Wemba. Mais vraiment basa penza bandeko. Et merci na gouvernement na biso parce qu'à chaque fois to faire bâtir biso té. On ça rapport na biso en tout cas merci mboka na biso ezali mboka minene ya moteur monene ya bolingo. Ko banda na yemo ko mokonzi na biso papa Joseph Kabila Kabange. Onyo so ya sali a telemi likambo ye pote vraiment to ka kokunda ndeko na biso papa Wemba avec beaucoup d'honneur. Et na yango maman en tout cas biso nyonso to telema ba artiste ya Congo nyonso to telema ozala wapi to telema. Et vraiment en tout cas lobby to banda morgeti na palais du peuple tous anaye timo ko na cimetière. Et voilà maman, c'est maman matanga et si la kamba pas ya bapaya kana ndenge bapanzani kasi pa bakolo na yango ate bopesa ngata Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.